tuninga na ibisa ko na bike mwana ya liboso ya wenge 4x4 c'est wenge El Paris. Ah mais oui Marie-Paul aussi pilato benge mwana. Non, ça bibi comme moi ça va on a expliqué ce qu'on idée. Bon. Cause la mwana ko bimana cause la mwana ko bimana on est yo makanisino. Mwana ça dit que orchestre ezalaka moko. Kaka wenge 4x4 Weyerson JBM Piana Moko Marie to chapeka Marie-Paul Pozaka na bango Blaise Boula Adolphe mais ba contaka été par mais ta ba contacter ma bête bongo ba bongo Alempela bongo petit nanga mususu atikala na nani Alempela kutu ba reconnaître Emelia bongo Emelia azali pe kaka non ata ba reconnaître te mais bazali na histoire bango kutu bazali ayemba te azali wana yo mutolobi azali roi Pelé Dormir la victoire, il y a Victoria. Azagana, il y a maintenant ça la programmation. Asa na programmation mulanga malasi. Asa ni programmation nzembo ali kibomolo. Asa ni programmation ya nzembo ya disco hit. Tolongwe wana, faut ba beta basse, emebwanga. Tu faut zo emebwanga beti basse ya nyonso. Donc biloko ebele na ko yebisa yo. Batu bazaki te. Oui, oui, souci n'a rien à ma casse yangoine. Koko refaire réconcilier les deux personnes là. Pour bango ba noyau. Ce qu'on joue déjà Rico Kona Marie-Paul Bassay ba pesa ni loboko. Allez ba JDT ba tout robeta na biso pendenge. Nde na utomo na Mamadou Djabir Asali et ba ninga ya wenge 4x4. Et c'est possible. Ah, est-ce que bango peso ba pesa ni loboko bongo ba. Et que ça grève événement. Grève événement. Stade du peuple. Babeti na Masamba de babeti pe na Kinshasa stade plein. Na lobi stade ya martyr. Na biso ko za événement na biso. Bazongi Wengel Paris mobimba complet. Marie-Paul Rico Koko depuis tout. S'il était ba tutu. Ndenge bango tout baza à part. La musique ya lelo. Mais bako beta. Ah bako beta. Voilà, merci, bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision, Mami Rwanda, la chaîne de l'excellence. Je dis un grand merci comme ça à la patronne de cette chaîne qui est Maman Mami Rwanda, la première dame de Orléans, pourquoi pas de saluer toute personne au bout de la merci, la confiance, au bout de cette activité, au PESA, na Katia MJ Télévision, de partager nos vidéos, de liker nos vidéos. Ils ont une meilleure façon de soutenir la chaîne Nadino jeunesse congolaise na Moussala Oyo Tozali. Sur ça, aujourd'hui, on doit parler un peu de la musique sur la Mingi Wenge El Paris parce que moi Mbutu ezala kuna moi mingi na kati émission yo toyamba l'un des fondateurs ya Wenge El Paris autre sur un solo ya bandeko ndenge bazala pe Wenge El Paris et ça pour vivre ndenge nini en ce net moment c'est dans cette plateau je reçu pour vous Tchétcho Membe le fondateur parce que Nicolo et Tchétcho Membe a oublié sa bango tout parce que alobaki akopanza ba vérité nyonso ya Wenge El Paris to solo la pena Wenge El Paris na ndenge ya kati na ndenge ya kusakana te. Merci à surtout na ba internautes nyonso au boyamba biso partout. Je vous demande tout simplement de vous abonner dans votre chaîne MJ Télévision et au Salabiso. Très bien, je dirais merci na batu nyonso et puis je dis bonjour Tchétcho Membe. Bonjour Dani. Bonisa. Qui m'ezali Dani? Tu m'engages. Parce que na komona on dirait uti okitaka lelo na yoza akishasa. Te makambo ezana ngo déjà toi na kati akini makambo ezali depuis toka na poto makambo ezalaka na ki mingi ba ngolo lo bondire que forme ezate forme ezali biso lo lata va bango balata wana solo ko olata ba yepe bono luke mambati zombati lata olati bien te batuna vina nga ege batuna rijana bari papa la bango lanu rapide parce que la bango ba sa ba je émission et bandi en show parce que Tchétcho Membe mais c'est le qui quoi fâché alobi lelo akoloba ko panza penda masolo Tchétcho Membe uza mwana ya Wenge bubanda ba Wenge ya munene sibuya na ba Wenge El Paris différence nini ezalaka entre Wenge
BCBG 4x4 oh bah ouais ransom bah ça là qui na wende elle Paris différence c'est ça entre ces deux wende là. Bon, différence c'est gros ça batu qui on a eu le vérité batu ba bagaté. Moi na liboso ya wenge 4x4 c'est wenge elle Paris. Ah. Wenge elle Paris outi na kati ya wenge. Oui, la libote ya wenge. Faut ba zuka komba wenge point. Yebisanga entre Rico Kona Marie Paul na ko sa kombo akotsa komba ba wenge. Ba kozongo ndenge. Ba zuango po ba giba na bandal. Ba betaki na wenge 4x4. Rico ko utaki fale kaka. Marie Paul amo na bandal. Hein? Ayeko beta na kati loko ya bandalungwa. Rico ko ayeko azaki na transfert. Ba transférer pas do mujangi to yibi pas do mujangi. Utaki na ifale kaka bana matonge ba yibi. Wana Rico ko. Wana Rico ko. OK. Awuti na ayesu ko na wenge. OK. Tango aye na wenge, Marie Paul pasaka na wenge. Yango na biso que elle parole c'est différent entre 4x4 nani. 4x4 wera jibe elle paraît que ça Marie Paul Rikoko. De moi na liboso ya 4x4. Na koya ko comme lo ti omodi ba les marquis ba ya. Wana ko ya une époque. Donc so to lobito solo la pena pembe nde to solo la pembe boy. Wenge el Paris aza mwana ya liboso abimi na libumu ya kante we wenge 4. Donc jibe mpe na we ranson baza ba tata ya ba mari. Te bandima ka pété mouvement ne koko salama. Oh. Oui. Non, expliquez ba. Ezaki na marque que Deboli fataka beti management visa moniato. Ba testango ale. Ba tumoko ba leki ba Rico kombula mbemba. Na neni. Wana nga deja na poto. Ya fa visa mo 90 91. Wana nga deja na miki. OK. Bato ba wenga liboso toga poto 89 nga. Benga bambula wana. Mingi bana ba parler ko dayibi ko yemba te. OK. Bana ba parler. Oh. Oui, misuko ba ko sala nde ba bulo na miki. Cheche membe deja na kata miki. Na ko kuta bana miki la Firenze. Voilà. Bako ba vie na Rijana. Vie Rijana bi o petit na cheche le kakisana kwa sa. Oko pa. Ba modogo ja franco faire ba vie na nga ba egetuye ba vie na nga. Donc bato ba ebele ozomo bato ya Paris ba na Paris ba kulu ba comme des garçons à l'époque ba yebi o cheche membele ka Christian akwasa yango esalaka ke Rico ko ayaka Rico ko mbula mbemba kiti na betela Rico ko lisolo mo ayaka poto liboso ezala no Rico ko Marie Paul ayaka tango ba yaka na ba wera na ba jibe premier voyage. Donc Rico quoi y a pe poto liboso à Marie Paul liboso pa Rico ko ngape liboso na ye. Oui. Donc yo liboso ya Rico quoi eko ya après Marie Paul nda ye na ba nga ba bete nga lisobe ya cheche meme mutu moko zo luka yo mutu na yo uti ba ye ba wenge ba yaki bango nyoso. Nde siège na biso n'est pas serre na nga na Guy Moquet et pas Christian Akwasa. Ya Christian Akwasa. Batu bayebi ba masa ba José Kongolo ba mama Bosisimbi erwana biso to na nganda na Jacques Cartier avenue Jacques Cartier na 18e na métro Guy Moquet. Et ça mandeni ni po Marie Paul ayana ba wera na ba yibi wana Marie Paul azana na kati ya wenge Marie Paul ayina kati ya wenge 4x4. OK Ayemba pe ayemba wana Rico ko azana mikili moi place wana vie des alaka ayemba pe na kati ya wenge 4x4. Oui ayemba Marie Paul ayemba bona na écran te un grand chanteur ayemba nde ayepe voyage na bango ta ba komi na ba Bruxelles o ele kaka na yebite mais Marie Paul atikalaka nde ba Adolphe ba komi kozonga nde siko nazo komelo na okende po batu mususu bakotia teti batu mususu bakondima te so andimi te aya na émission MJ TV ezali aleka te na émission moko contredire nga aexpliquer oyo akoki koexpliquer oyo nga na expliquer bamakambo ma ya ba 88 89 biso to na kati ya mikili ide kutu ya kobeta baorchestre eza te toza kaka na nouvelle génération bana vive oyo bapanzanaka bautaki basali ba lidio kwempa basaka orchestre na bango bafanfa de molo lokai basaka nouvelle génération biso siko El Paris tozo préparer ne album siko El Paris ebotama ndenge ekreama vraiment place opena bovanda bobetaka lisolo pena lelo mouvement El Paris esalama ezaka wapi na poto El Paris nazo expliquer El Paris ebimi à partir de l'album ya Mulanga Malasi. Muta ko contredire nga aleka na écran Mulanga Malasi yango na ngina biso premier album ba cha titre ni Wenge El Paris 4 saisons boule de neige Mulanga Malasi na titre Mulanga Malasi producteur Disco Hit deuxième album oh Marie Paul Ayako Beta
Donc, Moulania Malas, où ils ont financé par la Yoti. Et financé quand on a été dans Nzembo Belé na kati. Nzembo a Denis, Kensi Elino, Bayemba biso ba tobele. Mais Mouto pena mise à pena makamou. Ngana Nzembo na mise à pena mema ba chanteur Bayemba. Lokwa Joli Mobia na nebiso que Joli Mobia la Yemba. Na Moulanga Malas ba to bayeba kate. Mabuselo à Victoria ndo ça la voix Nicola Yemba. Vient na Juju. Donc Monique na zoaka Victoria. Marie-Paul Marie-Paul a salé moi quelques vocales mais na ba cœur. Joli Mobia la salle en Victoria. Victoria là ils sont. Joli Mobia la baki amen. Yena Mabuselo à Victoria na drum Juju. Na solo Zing Zong. Na basse Aimé Bouanga. Voilà. Siko toke pele masolo ngo pena ya wenge El Paris. Ozomona siko yango moni monter wana. Ouais, côté qui na studio il lamba titre Moulanga Malasi. Betty Moulanga Malasi et bouger Congo, et bouger Kinshasa, et bouger Europe. Ah Tobi bon, deuxième album. Marie-Paul a bifa bois capé. Marie-Paul pas bois qui deuxième album. Ma solo musuyo, ngala Dani Chimanga. Ngala gonzala batusu ne be kreba contredire nga. Mais baro yeba te makambo nga na koloba. Potango biso to sa makambo batumsu bazate. Eza lokola nanu kene on a studio ba futa ndenge nini. Banino ba maquette, programmation. To komi po ba vie juju to komi boye to mona pasi nga na mbula mbemba riko ko mbula mbemba. Ah donc vous avez quand yona. Oh nga manager te. Manager na ye. Marie-Paul azana na mouvement na ye kuna. Marie-Paul na mouvement na ye 4x4. OK. Biso to linga so ba yemba ngai premier nzembo. Dani yako biloko ba kolenga. Vérité na ko peigner au pembe o nga contredire nga. Aya na écran na fingi mutute na zoloba sur Wenge El Paris. Voilà. Solo la pena. Au moni ni miso to sagina ba journaliste na bino. Mingi ba benga kinga ba lobi mais na yokaki mais muta contredire nga te. Na yoki ka ba bengi nga mais y a pas de problème. On nga na loba na zo beta pembe ya bosolo. Bosolo ya lisolo. Tu vois ça ndeni Marie-Paul pour y pour rejoindre bino aussi longtemps. Mais biso mo to moni ke Rico quoi ko yemba ye mo côté. OK. Grand chanteur moko ayaki atitsa belle ici. Grand chanteur ayembi déjà na 4x4. Ma s'appelle Faya. Aya tous à l'ensemble. Ma s'appelle Aye aboua kapé sur album et sampler. Vous comprenez? Album et sampler et bouger Congo to bibo ma s'appelle bibo ngapé sur na zo beta ya ngapo les l'équilibre. Rico kwa boa ki moko yepa ko boa kanganga nzambe. Ayembi ba Francis Kalolo, ba Francis Lola, ba Francis Kalombo. Ayembi ba Kensi Alino. Kensi Alino beti pa album nganga nzambe et bouger pe. C'est même bango na kati ya na kin. Akomi pe na kin a bouger abima roi pelé. A seul pe sitia makasi. Tu moni azonga ki pe ayena mouvement na ba petit ba bizima, ba selezino, ba petit na ba na proto pe na tambo na ba petit wana. Voilà. Marie-Paul. Donc grâce soda, aki abundi bitumba pa longi. Wana kaka El Paris kaka. Bon, tango sikoyo ekomi ba JDT apesi nzela na ye. Akepa ya Werason. Wana na kina depuis ake na ye pa ya problème exact ça venait depuis tu muta bouger kulule na berse ya kofi abina likolo ya nini ya bafle mais ba obina masolo ya El Paris ba reconnaître la bango ne ba yebi te po ba bi musique te ça venait depuis tu grand sapeur grand chanteur mutasa ka voix de baba. Oh, c'est vrai. Oui, des baba na ka ça venait depuis tu ayebani makasi c'est pas Kofi Bogar mongo boy. Ayebi était pas ma musique te. Ya ma musique à une époque. Biso comme kamba bazaiko toyoka. Mais ba makamba ba Victoria tozalaka. Po ba na quartier ba na bandal. Mais makamba ba wenge ya biso. Sur to koti makamba ba El Paris otunanga. Eza question tozo ken. Donc mingi bazolo ba mais tina tozala be mission to okende nango tito kokoma ti le marquis. Tito kokoma bomona ke bana ya wenge 4x4 o ba botama. Voilà. Question tout ninga na ibisa que moi na liboso ya wenge 4x4 c'est wenge El Paris. Ah mais oui Marie-Paul aussi puis là to benge moana. Non, ça bibi comme moana. Ça on a expliqué ce idée. Bon. Quand ça la moana ko bimana mumbu. Quand ça la moana ko bimana on est yo makanisino. Moana ça dit que orchestre ezalaka moko. Kaka wenge 4x4 Werason Jibem Piana Moko Marie to chapeka Marie-Paul Pasaka na bango Blaise Boula Adolphe te ma ta ba contete ma beta bongo ba bongo Alempela
bongo petit nanga mususu atikala na nani Alain Pela kutu ba reconnaître Emelia bongo Emelia azali pe kaka non ata ba reconnaître te mais bazali na histoire bango kutu bazali ayemba te azali wana yo mutolobi roi Pelé azala succès na ye asala succès na ye mais question za yango te tozonga na question otuninga question que à part wenge 4x4 ok c'est nini bimaki na bakomba ba wenge lisusu ya na bengi yo mwana liboso c'est wenge El Paris o esimba magina Marie-Paul na Rikoko Mbula Mbemba les deux leaders wana omona yango otunenga question ka c'est les deux leaders wana ba s'attendaki bien nde lelo wenge wana ya musika bo wana ba makambo ko tuna mukolo zo bango na plateau ko tuna bango parce que nga na ko biso réalité te ngana Rikoko pas flash ata moi mukete voilà moi na mai tala boye likamba ki leader bandima marate Marie-Paul ndimaka Rikoko te Rikoko pa ndima Marie-Paul te c'est ça Rikoko mona kabia Marie-Paul ko yemba lokana nzemu nanga te mbongo ni nango liso e po biso saka ba succès ba mbongo ebele te et ba succès kaka succès to bima na nyango na bisaki yo époque wenge El Paris ke to bima po e wona ki ke ba orchestre zo confirmer nouvelle écrite bima ba nouvelle génération bima wenge El Paris bima lelo pe to komo mona lele komi nde bokomi ba fali pupa ba nini ba petit héritier ba Fabregas ndenge zali ndenge pe zalaka so to chaki mbongo ebele nde to simba pe mbongo ngo te kaka succès siko Rikoko asala wenge kumbela amema bana te Rikoko asala wenge kumbela te Aimé Bwanga si asala wenge kumbela wana bazaka pe na entendement ya bien na Marie-Paul bon bakozala na entendement pourquoi pas ya mona moi pas beli Marie-Paul ya ka ouais aza mutu na ye baza ba génération moko entre bango ba vie nanga Aimé Bwanga vie nanga Marie-Paul pe vie nanga mona kati sabele si vie nanga non tanga moni tango zo mona siko Rikoko na Marie-Paul ezo simba te ye pa tale oh makambo komi Rikoko na ndenge na ye Marie-Paul na ndenge ni ye pa bien senga we minga nga kumbela te ayaka pe na ba petit na ye ba biki rouge ba beta na ye ba soliste makasi Aimé Bwanga yaka ba soliste yaka pe na batu na ye aka basiste asali wenge na ye kumbela toko ye pe na place wana na ye pe mbala il faut décompter soko te pe ba wenge kumbela pe izaka ka bana ba descendance ba wenge mais tanga kuwenge te oh aseke tokokolo ba ke El Paris et bimisi bon tokokolo ba ke El Paris oyo leader nango ezalaki Marie-Paul nde bato bakoloba c'est que wenge kumbela ya Aimé Bwanga pe faut respecter Marie-Paul abimi na sima mukongama te abimi bongo te wana ça veut dire o comprendre te o sanga ba kabwani ka sanga maison mère na BCBG on comprend mais tant que bango nyoto ba 4x4 bango tout 4x4 ba beti ba na conquérante pour quartier la terre qui conquérant na bango te rythme mon côté zaiko pas zalaka et loko yeki ko sa bango motema pas c'est zalaki que El Paris après El Paris tant El Paris n'explique que likama El Paris pour selon nga pour yo tunenga El Paris nini na biso El Paris tozanga biso nyoso lelo El Paris zali Marie-Paul ana El Paris Rikoko pas na El Paris oui bango bana Paris nga na kisasa so chete mbebenga bango Rikoko pesa ba playback na ndenge na ye Marie-Paul pas El Paris yango na biso ko na différence qui yo entre les deux il y a EL na AIL il y a Rikoko zara A na I na ba L il y a Marie-Paul za ya EL oh ya kendaka bitumba akendaki bitumba alonga pe bitumba akei na ba masa abeti pe na kina sali pe kombo azongi pe na mouvement ya ye yo mo batubi baloba ke Marie-Paul ndekolo wenge El Paris ya ye on comprend oh ya kendaki nango bitumba azonga nango atalelo za na poto ana mouvement na ye Rikoko atikalaki abeti auti kokende pe na mona imwa concert moko jiba yambaki pe na soki na ville abeti ayaki pe na ndenge na ye wana zo sala la promotion na wenge na ye pe ya El Paris ne Aimé Bwanga pa kumbela na ye déjà bandakala wenge kumbela azalaka pa comme producteur producteur ba petit belo mo ba koyemba yemba kuna Aimé Bwanga donc mutama yele mais mouvement na ye pe Aimé wenge kumbela ezali bon wa soliste wana Zingzong azani mutu wana vie na ngazani mutu ane na Paris là il fait des azobetela batuto yoka balbum ebela azobeta te azobetela bana batebele na poto ko na za soliste
baproposaki na motu nyonso boya apréféré nde asala te amoni kaka bon nakosala nini mazalaki pro Marie Paul po asoutenir Marie Paul nde bazalaki wana bazalaki malgré bazalaki bongo bazalaki mpe yoka bona siko Aimé Bwanga azalaki pire nani bon Aimé Bwanga atikalaka azali mwa moke muta Aimé Bwanga aki mingi rikoko po rikoko ezalaki bongo Aimé Bwanga aki mutu rikoko po Aimé Bwanga nondima rikoko ta yebi ete abi omisisa wuti wapo po Aimé Bwanga babetaka na bawenge oyo yamabona bazingzong na bawenge oyo 4x4 te bawenge ya kala amodi bavaka bawera na bajibe bazala bango tu bango mpe bazalaka bavoyageaka nde na bapoto bavie moko baya bapoto ava biso imagine toi que moi je suis venu en Europe à 89 donc nakuta déjà Aimé Bwanga bavie nanga bazingzong na poto déjà babetaka na bango musique isu mingi te mais bakende bamusala nde ntango biso toye tokomopropose bango vie fo bobeta album ce que je te dis soko tie tembe mokolo kozwa Aimé Bwanga na émission tuna ye. Moi, j'étais parti avec Rico Kombula Mbemba pour supplier. Aimé Bwanga ya kobetela biso na mulanga malasi. Demander mon grand frère Aimé. Abane ko sala. Ari na tanta sala kana ye. Toyebo lobby oya na ko sala libre week-end. Aimé Bwanga ide biso beta ba basu wana nyoso. Ye mutabeta. Malgré avoir ba boss matuta bayaka mais Aimé Bwanga mutabeta biloko to. Arrangement yena juju. Et comme père moko zingzong pa ya beti ba biloko ebele. Ba biloko yoka ki yumbulu. Zingzong tabeta donc moi batango wana ko nazolo bango ke na wenge ndenge tango na oloba eloko na bato bakokansanga na lobi ngai kolo wenge el parité na lobi na wenge wana tina suka totiaka kaka il y avait que des cofondateurs parce que fondateur n'existait pas. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y avait des albums entre deux leaders, Marie Paul Roi Pelé na Rikoko. Marie Paul a Keili Banda a sali succès makasi Oriko kwa koyiko sala te. Zela na siso. Asala succès Oriko kwa sala te. Na kisasa. Soko yo tuni Roi Pelé ba bien Wengel Paris. C'est ça. Yo mo ba tuni ba ko benga oui Wengel Paris. Eza ya Marie Paul. Siko Manda chante ya ko kota Wengel Paris. Manda chante ko kota Wengel Paris. Muto ay ko benda ye Marie Paul. Mukolo. Te ya ne moni ke ya kota pe lelo comment na bana oket. Ba tikene na vie Lutumba. Pas moni petit moko yembaka bien bon encadrer mongongo ya bana te Marie Paul a dit ko proposer a dit proposition abeta pe na El Paris ya Marie Paul le roi musicien ya Marie Paul te mais bon so mutengo beta na orchestre na ezaka yaka to chapote wera na jibe bazaka ensemble est-ce que wera gi ministère jibe ou jibe to lobaka Marie Paul kasina manda chante ba uta na wenge 4x4 ba uta na wenge 4x4 mais tant Wenge El Paris salamaki Manda chante azana ete Manda chante eko ikuta Wenge El Paris tant Marie Paul ayena ba Marie Paul ayi Kishasa nde moi eloko moko lekaki entre ba Marie Paul na ba JDT na koyiko yeba ngo bien te parce que j'étais pas là, nous on était resté en Europe wana bango ba yeba ndenge komaki JDT ko kende na maison mère depuis tu peux kokende na quartier latin mais ça là yé mon côté ba di ba ya yu expliquer donc batu misusu ne bazalaki wana tango bakomaki ko kende na ba orchestre mususu donc la JDT accueilli pas ya depuis batu ba boya na bango depuis mingi baboyi depuis ndenge ni ah bon ata ba ki était pour leader ezaki loko Marie Paul et puis ngana okamwande po tia ba JDT JDT un grand musicien oui ba kete yango na kokoma na yo na ba kokoma pe après bana mibale deuxième bana ya 4x4 les marquis namna webisote muta pe so ba news Wenge 4x4 wera JB Adolphe Dominguez bango nyonso wana babimisi Wenge El Paris na sima Wenge El Paris bimi bango babimisi te kaka na bango wana o bakendeki poto Rikoko na Marie Paul ba créer loko est-ce que bango pe mutu baboma Wenge El Paris Comment na speaker yo na bi wana siko il faut zakala ba miso ngo po mona menga na bano ya miso oyo yanga na bano ya miso ngana ko mona na miso ngana ko mona na expliquer wana o memanga na illusion o memanga na illusion na Dani Chimanga batu ba Hollande biso mingi ba lobaka cheche membe ba so azokosa je te dis la vérité
so bamasa baza ebele kuna lokola bagode kimani baroger sunga bakokombala bato bayebele bakensi ya lino bajo ebele bayebi bakodi porto bana paris mingi bayebi makambo garçon azoloba na okoso te ozodifférencie bamakambo otuni nga question olobi na kati ya 4x4 orchestre ni ebimaka à part 4x4 nabi el paris na kati ya el paris na mpe babranche ezalaki ebele marie paul ake mopanzi rikoko ake mopanzi eme bwanga ake na rowenge kumbela so otie bango na nyonso nini bana kaka ya 4x4 boye lisuko na le marquis bapetit biki to balongwe bafere balongwe bakosala le marquis bana kaka ya 4x4 nayo bakomo juge oyo oza nde pire ti okomobilisa bamakambo oza nde pire rikoko yango okomosabola bandeko nga na pire rikoko ndeni nga ko pire jibe akolela vie bopi cheche mbembeki mutu ayembanga lokwa jibe aza te malgré rikoko ayemba mulanga malasi te na okoso te ata soko tuni vie nanga soko tuni bavie nanga lokwa ngiama wera son abano cheche mutu ajibe mpiana mutu amemanga jibe mpiana richard mwamba so tuni koko shango bakoyebisa batekasi bapeti wana babaja bakufa pauvre personame tous les bapeti wana bayebi ke cheche membe mutu ajibe mpiana monga nakomisaka jibe poko rikoko aza master ako vie nanga vie moko je le respecte beaucoup parce que topasse ne bamoment moko ensemble oyo nakobetela yo tomona bapasi ensemble bapasi kaka bawenge oyo na studio toyokana nayebisa yo tozolala te tozokende kolanda madame denise na château rouge na marcade studio denise po asala biso baarrangement tokende obondela vie juju luvekoka dromer ya victoire ya victoria azalaka na yemba na osala baprogrammation asali na programmation mulanga malasi asali programmation ya nzembo ya liki bomolo asali programmation ya nzembo ya disco hit tolongwe wana fo babeta basi emebwanga tupozo emebwanga beti basi ya nyonso donc biloko ebele na koyebisa yo bato bazalaki te zokopana bato mingi wana nayebisaki yo te emebwanga c'est mon grand tobengana babengana mingi te mais loin des yeux près du cœur ayebi soki mpe mission soki na otie tembe zela omoni te 12 te o masolo ya biso ya poto imaginez moi j'étais venu à l'Europe en 1989 yebisanga miseni na wenge à part zing zong na aimé bwanga bato aye na poto wenge na yei poto te ngai na aéroport ngai mutu ngai munaya na bapetio bagimalela bajuju mwanga bepa wera son na mema baclaude muntu gimalela ngai munaya na bango bapeti na ngata na château rouge naya na bango bapeti te naya na bango ndenge nini wera azokita na aéroport ya Roissy bapeti wana tu babivie yo oza mona banda toyingi toyeba tomona wera nde namemaki bango délégation na aéroport na Roissy tuna masa na nga kakol tuna masa na nga kakol mpo kakol amasa na nga oui tuna kakol tuna babindombe masa na nga tuna flamme kapaya basuccès bawera basala na poto wana moto asala yango te bango na bajibe moi je te dis kasi omona yango kasi te wengel paris bato yango kaka bato biso kaka bamasa na biso bane basala te bongo yo dani siko mpona tako kiboyaboya bongo bana siko koboya wenge 4x4 mpona wengel paris wana ta nga moko na koboya yango nga moko na cofondateur na kati ya wengel paris na boya yango comparaison n'est pas là onga compare 4x4 na bawengel non tosalaki eloko esimbaki ekei musika te eke musika te ekenda lelo ekomaka na afélicité ndenge ekoma na maboko ya bato wana baroi pele barikoko afélicité bango nde batikala na nkombo wana emebwanga kenene na wenge kumbela mais ça n'a rien à voir na 4x4 bonga napesa bango beki ndako na botola bango beki mponga na botola beki na botola beki na nga na ntango na botola beki ntange manager na bino yo kosusu bamanager te yo soki ozotyaka marie paul ozotya lokola nga na kofonce marie paul te roi pela tisa belesa aza na mouvement na ye na bato na ye
asala succès na kati ya Kisasa moto akoloba ngo te moto aboyi yango aza te mais eza oyo sikoyo ya Marie Paul eza oyo te tozalaki na ba JDT na ba Depichu na ba Savané Depichu na ba nani mutu na nani Ren Totoranaga ba vie Zingzong ba Aimé Bwanga faut comprendre comme na lobano ezaka oyo tosaka na poto te ekomaki Rico Copé na El Paris eza oyo biso nango na poto te atikala kaka na étiquette ndenge na le marquis te JDT atikala Bikinton akenda frère akenda JDT atikala kaka na titre ya le marquis nde Rico Copé abuzaka te atikali kaka na Paris boye atournaka ndenge baplay baki na ye mais Marie Paul akei abouge Kisasa azongi mpe na bapeti mais bato bazalaka nsambe bayesu te ayaka na orchestre ma mobimba na peso bapeti se lezino auta wapa babizima babwaka bamizima Santiago asoliste bauta badelo bas bauta wapa Marie Paul abunda yango bato bakokomprendre te yo ozotuna nga no abunda ya mpe na orchestre na bana na ye bangulu na ye bazalaka kuna Aimé Bwanga mpa ye na bangulu ne wenge kumbela ka Rikoko nde muzala na bangulu te onga na beto no beto pembe mpo ozobanga na moto ya Rikoko nako beto pembe moto akobeta yango aza te Rikoko mpe moko akima azomulanga malasi na nga betango ekoma nzembo ya masa na nga moko Gode Kimani aka na salon mais partout eza nango remix eza remix aremixango abetango na nkombo ye mabeta te esala rien mpo nanga egena te egene ngani eza bancien succès mais bato partout alekaka bato basengaka kaka baréféré na oyo première qualité donc deuxième qualité photocopie n'est pas original mais ese nazwa problème na ye rien mais oyo tokobeta pembe oyo ezotuna nga baquestion oyo ndenge nini Wengel Paris ekoma lelo Wengel Paris lelo ye na maboko ya Marie Paul mpo awutaki nango na Kinshasa azonga abeta mpe nga na botola beki oyo topanzana oyo tozalaka take nga na manager na botola beki nazwa beki na nga Aimé Bwanga mpa azwa beki na ye Zingzong mpa kende na ndenge na ye okompola ngo te tosike bango de leader bapotana bango le de leader okozala parti ya motu moko te nga naka netre nalobaka mpe solo oyo kocontredire nga aya na écran ekozala mpe débat aya de question ya opinion na nga o selo cheche eya te ke mutu na mutu na ndenge namoni bato mosusu barépondre nga oyo biso toyebi Marie Paul nde kolo Wengel Paris oui c'est bon Marie Paul aza Wengel Paris ya ye ya EL aza ngo esala mpe succès ebele prochainement kaka mpo tokoki kotia naza babiloko ebele Marie Paul ayemba ebuza bacouvre-feu ebuza tokoboya yango te donc il n'y a pas de match là là on parle sur les Wenge qui était avec tout le monde mais là maintenant il y a chacun sa route to critiquer moninga te se batikala ye na Rikoko bakoputana moko na AI moko na EL bazo continuer route na bango très bien parlé tu même les bandes de comité qui nous produisent beaucoup appena masolo ya Wenge El Paris na ndenge ya kusasa parce que tu même bazali na biso on fait ça biso pour explication comment est-ce que tu même pas espérer qu'un jour Rikoko na Marie Paul baza choisi kamoko ndeji bena wera basara oui souci na ya makasi yango wana kokoka refaire réconcilier les deux personnes là po bango ba noyau soko ozwi déjà Rikoko na Marie Paul basali bapesa ni loboko allez ba JDT ba tutu tobeta na biso pe ndenge nde na utomona Mamadou Jabir asali e baninga ya Wenge 4x4 et c'est possible est-ce que bango peso bapesa ni pe loboko bongo et que ça grève événement babeti pe stade grève événement stade pe plein babeti na Masamba de babeti pe na Kinshasa stade plein na lobi stade ya martyr na biso ko za événement na biso bazongi Wengel Paris mobimba complet Marie Paul Rikoko depuis tout JDT batutu ndenge bango tout baza à part la musique ya lelo mais bakobeta bakobeta ma famille zunga ma famille eza bato musuku tu bala misu na Kinshasa ba yebi Rikoko te ouais mais si ma Marie Paul pe ba oyeba Aimé Bwanga te Aimé Bwanga pe ba si ma Marie Paul ba oyeba bango ça rien mais Marie Paul akala na ya lelo wapela zaka wapela buzara ne kaka abuzara de azaka muta aga danser atisa beles aga danser yaka lisolo ba producteur ba galisuté un bon producteur avant d'ici bango ba sololi événement ko ça manango
événement ekosama na Marie Paul botia na se toluka mpe JDT toluka mpe bao misusu moko César Loboko bazali. Est-ce que Marie Paul babeta na kala wana ndenge azala na site abeta mpe stade de Martyr abeta stade de Martyr ye na King Kester balobaka kutu ke soki Kester atondisaka Martyr ezalaka grâce à Marie Paul mpo Kester amonaka koye kotondisa Martyr te asimbaka Marie Paul roi Pelé abengaka bakende ensemble événement moko vie na ye vraiment Kester aye kozwa ye vraiment batambola ye mpe bato ple babi ntango Marie Paul abima na stade bato bakima Kester oui oyo bango te bato mi balobaka ke Marie Paul aliaka Kester lupemba yango abima place wana wera aliaka ye lupemba na ndenge nini ibetelaka lisolo te nga nayebi masolo wana te yo soko betenga bon nayebi te wana yo mokolo kokutana na émission na ye nakoki oyeba mpe te omoni rikoko na Marie zanga na explique omoni rikoko na Marie Paul bapi bato bayebani moko ezalaki moko Marie Paul mpe bakobisa tika rikoko ayemba te matikeli ye moko mpe rikoko ntango ezalaki ya Marie Paul concert eleki boyeboye bayoka bamisien mais moko rikoko akoyemba mpe moko atikeli masani moko masani mpe akoyemba mpe atikeli po rikoko wana doyen rikoko mwana 61 Marie Paul mpe baza badoyen komona bango babana mike te bavie na biso ozo comprendre isoko toosolola kaka yango nakozala jamais parti pris ya mutu moko moko. Mais olobi tout à l'heure mutu azwa babeki na yakenda yo ozwa beki ya wenye elle par yo bozalaka ensemble yo ozwa beki na ene wanga benga beki na Marie Paul abenga beki na mais eza na album moko Marie Paul apresenta ba ti lelo ebimate eza kaka ndenge bolakela wenye yango ya elle par te lakelo mabe eza te moto alakela moninga aza te lobaka bapréparation ndenge esengaka na baproducteur mais nayebi ke Marie Paul aza na studio azoprépare eloko ouais bongo nani bongo jibe bongo jibe balle de match ti lelo ebimaka ndambo ebima mwa ndambo baextrait kaka oyo bayemba ngobila eza eloko abie soki moto akoprépare azotala oui vie na biso mpe josar azwaka te ebele akoprépare album wana biloko phénomène ngama wera son pondo yango lelo babuki lelo balie lelo ya bwakaka ne kaka po succès ya phénomène okopane bato mi bakoma o attitude ochecha akumisaka kaka bawenge 4x4 te toutaka kuna omona na signe ya bagrand yango jiba baki respecter les gens qui ont vécu donc soki yo lelo nakokoso mponi baprésident na bango na baprêtre bautaka obligé bongo rikoko ayaki na moko lobe pa jibe mpia navandi rikoko bonu toloba mpe ya solo nde tozalaka na kati ya wenge vima ndenge ezalaka rikoko anoyepa na nga andobenda forme na kina po biso toka bato ya poto ebele toka so 15-20 na poto vie bopi mbembe grand producteur ya bamakambo motu to ayebi bavie adi osalemba bayebi bamaître John bayebi bato ebele ya poto bopi mbembe producteur mpe moto abetisa bawenge wana abandi obetisa bango na kinyancourt el paris donc so toteli baconcert el paris ebeta na poto c'est bopi mbembe awa mpe na kine abeti nika producteur moko bo vie play oui lokola abeti sa na palladium ciné palladium 88-87 abeti sa bawera na jibe na ciné palladium ntango ba ensemble na ba Marie Paul tout ensemble abeti sa bango wana ciné palladium na ville vie na biso ka bopi donc napesi soki exemple mpo mona ke je suis né dans makambango donc ntango tozalaka ma na kati ya 4x4 toluka babilamba rikoko ayebi te rikoko ngai na masa na liki bomolo bafamille bomolo nde tokoluka forme rikoko akobeta ayebi yango wana deja na kini bongo azalaki na mwa koloba place wera aza jibaza masa lelo ate bapeti oyo nyonso bakobima na bango lelo bazosala basuccès mais na mitema na bango babike oyo papa omoi te ebi na fila bengaka wera nani koko yango ngai natielaki nakopesa bino news mobimba bo bando oyeba bana oyo nyonso babotami nsima ya tobandaki nanu wenge 4x4 nsima nango wenge el paris tokoya nango nsima ya wenge el paris tozomona mpe wenge kumbela ya emebwanga après tokoclôturer close ya bawenge tokoya na le marquis
Yo mutolobi. Yo mutolobi eyebani. Oui. Eyebani poto mobimbe eyebani aimé Bwanga avec so wenge kumbela. Bandeko, nous arrivons à la fin de cette émission. S'il faut au Lodelo pour bandeko non ya ulunde el Paris bango ils ont un message mon fort au pesa bango parce que tout comme na suka au pesa message yango et au pesa ba dédicace non pour tout cas. Ouais, message n'angezaka na Marie-Paul na Rikoko vraiment va s'avancer, va s'efforcer. Oh bazo ça les a bien, va continuer. Marie-Paul a continué toujours ndenga zo continuer na biloko na zo sala ba album na ye na ndenga kombo na ye. Mais Alex atamingite na Mikili. Po Mikili za cimetière ya ba musicien. Soko fani mingi na Mikili robetaka musique te. Mingi ba betaka na Congo ande to betaka musique. Loko na sega na Marie-Paul. Marie-Paul kombo na ye na kati ya Kinshasa mo mbaye bani roi Pelé. Mais azala inapercité. A oumela te na pota vandi ne kaka boete. Azonga a recruté, il y a un grand musicien, a koyape na banda la recruté sur ba petit mususu, a créé bango nenga créer ba petit kene na bango. Donc Rico comme Boulambemba peut pareil. Hein? Donc à ça l'effort, ayaka de temps en temps à créer pour ça qu'on fait na poto moko yebi poto biso nyo tout olanda la mundele na sima. So bo betama, o ba no beta ko futa ba musicien nini. Ba vérité monsieur eza ba pembe monsieur eza mo eto loba ete ba mais ndenge tozo kena bino na émission bolanda kaka chaîne MJTV o pa monya sepeli na etendenga na lobby akokoleka na MJTV eza chaîne ya Orléans ya Mami Wanza na Orléans eza musika te tosaka pe émission obengi biso tokopesa yo o répondre na émission toko répondre bino mais prochainement tokoyela bino deuxième bana o babotamaki après Wengel Paris. Tout ça, n'a pas sabino déjà les marquis. Peut-être expliquer bino les marquis ça ramène à nani, les marquis ça qui na Bikington et qui na Ferregola et qui na Chidete, Bogoye bango. Bango na ti tokoya ti lelo na kilelo. Wana ki kileo. Toko mema bino ti na kileo. Na kileo omona bana suka ba Beckham, omona bana ko ba bina filet. On a héritier wata to otanga ba Fabregas bangoni surtout bana kaka ya 4x4. OK. Tete membe quelques salutations na yo pour to kabwana biso. Na pesi kaka grand prêtre Bopimbembe mbote makasi. Na pesi Koko Shango mbote makasi. Famille nanga libota nanga mobimba bana nanga. Mwana nanga mwasi Jennifer mbote mingi, Priska mbote mingi, Brandon mbote mingi, Ketia mbote mingi. Bana nyoto bana poto na comme déjà na sikoko mais mingi toza na kati ya kini mais tozo contrôler poto o mingi pe bana poto ba produit fini koka na biso ya solo o mona na poto o mona ka réalité zali yango papa mbaba ke esika ezanga esika kotisaka mbongo ezanga te na la mvota kumvota uyiba kisika kulalela est-ce que biba tebele bana poto bana bandaka kolala te si avant nani na poto nana na zwanda kute mais tchétché memba na domicile et les 16 enfants en Europe. Malgré na Katsaki 10 ans 12 ans je suis allé Kinshasa mais je contrôle moi ka forme te tchatché na tchatché mi ba kasaki yanga te na lata ka jeté aga na Katsaki ko sa ko jeté yanga moko ba Jimmy Weston eza ba collection ezali ba pièces ezali malgré toi na Katsaki et on expliqué que ko Katsate so ko na poto le kinga lukuta résultat na kinto zela bido na kinao tozo luka kala mek pete na zozonga na kokutaka bato na kuté bango ple bazalaki tana doublé bango lisusu na kelaka moi repos moko toujours voilà aussi si ba dédicace bon dédicace na pesi Christian na kwasa mbote na ye na pesi ye moko kolo chaîne oyo MJK Mami Wanza na Orléans na pesi bana Orléans mbote atu alunga obi atu alunga famille Bumba pesi mbote na ye na pesi sungoi mukeiba mukendi mutubuka mulai na Orléans na pesi pe mbote na ye sans oublier tobosa na kaka master na Londres wa ba biva de London Koko na sepelaki na geste salaki ce qu'on appelle l'amour Richard Mwamba mbote na pesika na bana El Paris surtout ba Rolanda biso prochainement on va parler sur les marquis ndenge nini ba JDT ba bango nyoso sans oublier Batouana pe moi j'ai participé aussi
Po ba mona Monsieur Simon, c'est Tchétché Mbembe. Ok, to solo lango. Dans la prochaine audition, na kopesa bino news surtout ya Wenge. Oya kolinga contredire nga koya. Bato nyonso babotami na bakoko ya Wenge na koyebisaka bino na bemission eza koya. Merci beaucoup Tchétché Mbembe, merci beaucoup na bino nyonso botilaki attention. Ya kolanda biso na kati ya ABJ Télévision Mamilamba et je dis merci na bandeko nyonso oyo bozaka mpona ya kopartage te bandeko nyonso oyo bokozwa souci ya kosabone na ABJ Télévision bosala nde nayebisaka bino na baike 3500 abonné tokóma nango bosalanga très bien vraiment parce que wana ezali oyo nasolola na badje je dis un grand merci comme ça à la première dame de Orléans qui est maman Mami Wanda la personne de je dis merci na bandeko nyonso bosesaka te kopartage la vidéo ya ABJ Télévision pour s'abonner. Quant à moi, je vous dis merci et bye bye. Bye bye. Bye, lelo la télévision nzoko. On a télévision.